Lisolo oyo esalami bongo na Swaziland ndeko mobali alalaki na mbetu na ye kasi ayoki muto ali kotambola libanda atala boye mire limwe bongani vitre atelemi akende amoni muto ali koleka telemi ayotala ye na kati ya vitre na mire oyo ezalaki mire apusani boye asimba vitre wana ezongi mire so akosakana te ayesusu kolala boye asentir batu mibale baye komata na mbetu na ye baye kosaka na mbetu o likambo ya somo boye ndeko ekomaki ndenge nini suka nango ezalaki ndenge nini esalami bongo na Swaziland ndeko oyo azali professeur yango wana biso tokobetela yo lelo. Après plusieurs mois de détention, l'opposant Jean-Marc Kabund abimi bongo na prison ya Makala ambiance oyo ezalaki ya kosakana te liboso ya résidence tenda Kingabwa babino mokonzi na bango sika boye abimi lutte va continuer. Na bokungu bandeko bafungoli misu balimbala oyo bakovote lisusu te pona polo pona t-shirt et puis bafungoli misu babina seni bo bimisala bango ba député oyo bango ba voter ceux qui vont ba voter te bo bimisala bango te sinon te désordre de kosala mabongo na bokungu oyoki to boyi ba le pito bango ba voter ba bimisa olingi ba le pito biso to bimisa ki ba voix soki te réaction ko le kana bokungu te. Et salamaki mokolo le 24 juillet 2023 na Turquie et pas wapi ba travailleurs africains nyon surtout basala ki grève na jumo ba boye kosala misala pona nini banda ba bomaki africain moko wana babetaki et puis ba tracasser ko kanga batu sans papier na Turquie le ki mingi ba ba se décidaki ba kosala te pendant une journée pesa ki baisse carence na production na niveau ya Turquie était ya bino hein mikolo yo na Turquie et komi boma étranger tika nyoka ba komi kokanga batu kotrake bango soki ozape na fopa ba kobeta yo lokola kaya ndeko oyo azwamaki na mutambu ba beta na ndenga defote akufi sur place ndenge bozomona menga yango ba congolais na ba noir nyoso bazwaki décision ya unité kotalisake lelo ba kosala musala te. Marche munene ya démonstration pour na bana mura esalamaki bongo na ville province ya Kinshasa départ nango ezalaki bongo na Fikine ezalaki suka na elengi na ba équipement ya sika oyo bazwi oyo ba FARDC na biso idéologie ya sika donc nayebi ke M23 match aussi la calamité tala armement boye nanu tobona oyo bilo ba Russie ba Poutine il faut que ba kick ça sur le terrain pour que non vraiment makambo esalema na sepeli ya topo la général Mobutu alobaka le moment que non na tchaka mael na ngala ba beret rouge le lo ba bimi to moni que non ndenge ba bimaka na tangu wana nzela esika basoda ya Congo bazotambola population na mupanzi bazopesa mbote misusu kutu bazotambola na bango elongo botala ndeti awa basoda bazotambola na rythme kaka ya Koskodo Commando linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village ya iso likamboza na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez voir téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi. Toini, bisous bye. Radio Lokole TV a fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte.
mwana mboka bomona ke bana mboka congolaise tala biloko ya kosala epa bapaya atieli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango oyo so toye awa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi so toye awa omoni oya bana basi ndenge mwana azopusana toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana azobima ndire ministre ya bataille nyonso yango Samuel bachuchu yango yo andika latisa bana oyebi ndenge tobutaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Logo Télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pas plutôt kutanaka pona kobeta masolo ya communauté na biso africaine en général particulièrement ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek na tongo yo na yebiki na côté États-Unis d'Amérique bozali pourquoi boye ko na biso na États-Unis d'Amérique to na Canada bozali bongo na Australie bozali topé na Nouvelle-Zélande bozali na France na Luxembourg na Belgique na Johannesburg na Botswana na Namibie na Zimbabwe Mozambique merci na bino kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tukuta na kaboye pona kobeta masolo oyo ezali koleka bongo na communauté na biso ya boto beta masolo boyebi ke to développera quelques titres sommaires oyo ba information et entrée na République démocratique du Congo to pe na monde entier makaboze koleka passer na monde entier oyo makaboze koleka ya marque bandeko yango na senga kayo soki okoti eloko ya liboso ndeko aimer vidéo soki aussi ko aimer vidéo na sima bongo au partager soki vous allez abonner merci ming continuer au partager soki vous allez abonner ndeko na senga yo au s'abonner na Radio Lokole tala Radio Lokole Télévision ezali le seul programme la seule chaîne oyo papa na mama na bana bavandaka bali kolanda na suka nango basimbaka quelque chose te est-ce que comme c'est que bien tukutani juste après oyo. Voilà, Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique je suis déjà lié Radio Lokole Télévision 2 pour s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien pour les vraiment minima leçon enseignement c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende, tata Sadek
na équipe mobimba eza wana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza elongo on est ensemble il n'y a pas de souci. Opposant Jean-Marc Aboun ozalaki bongo bradwa ya président Félix Antoine Tshisekedi bakabwanaki mpona baki ndenge politique ya Félix Tshisekedi bale kotambola ekomaki en opposé na akomaki bongo opposant asalaki ba déclaration oyo ebimaki bongo na prison centrale ya Makala étant député yayi ba nungu likabuta salaki ba après plusieurs mois sika aboye bauti ko libérer azongi bongo na ndako na ye toloba nini bato baye ko déclarer pona ni bale ko kanga opposant ndenge wana est-ce que makambo nini oyo mabe alobaki biso to yebi discours ya Jean-Marc Aboun yozolandanga otalaki yango est-ce que makambo alobaki na discours na ye na makambo ezali ko salama ezali yango to ezali yango te yo moko landela discours apita la réalité makambo ko leka ndenge nini sika ba libérer pour nini est-ce que ba katelaki prison to bakatela ki était na ebité et pesinga mutu ko soit ba libérer pour aller à la veille sika boye bato ba ko déposer ba candidature déjà d'ailleurs ba clôturer pour ba candidature ba député est-ce que la partie na yé ba député ba kozala est-ce que ba déposer ba candidature va libérer ça on ne sait pas Jean-Marc Aboun à cause de la candidat président de la République on ne sait pas c'est ce que nous allons voir mais information dit que Jean-Marc Aboun sika boye est libre à zongi nanda kunaye na Kingabwa nous allons revenir l'information sur ce que tu ba précision nion surtout sur Jean-Marc Aboun tokozonga sous pona kopesa bino ba information. La kaka na makambo ya politique tokei bongo na secteur ya Bokungu je crois na Équateur na Grand Équateur bango kuna balobi mbala oyo balingi susu nungu te mbaleleki ba votaki bato ba votaki na Bokungu babimaki te ba nomaki bato na bango après bango mbala obwe soki ba voter bobimisa bato o ba voter soki bobimisa ba voter te tout le salama vomé kutu na Bokungu kuna élection et salamate est-ce que bato bakosi to ba na raison toboyi ba le pito ba voter ba bimisa tolingi ba le pito biso to bimisa ki ba voix soki te élection ko le kana Bokungu te yo longi te yo zwa ka voix olonga kite okozwa voix ndenge nini ba africain bali ko souffrir presque partout sika bali ko kende baso bosa la ke bangonde ba kana main d'œuvre ba to ba kenda ko soma bloko na Turquie grâce à ba main d'œuvre africaine oyo ba kenda kuna ko sala la Turquie ko prendre coup de pouce kasi mingi ba ka yango te bikolo uti ko leka to bikolo tracasserie les kimingi ya côté mikanda ko torturer baso ko mona batu mwindi lokola batu pamba bosa ne ke main d'œuvre oyo sala maka na Turquie to na bamboka ebele saka batu mwindu ba beta yikutu ndeko moko mutu mwindu e maketi na liwa pasi ya kosakate yango ba africain nyon surtout ba décida ki bokolo ya le 24 juillet ba salaki musa tamboko te ba kenda ki te pesi mawa carence ville salaki mpia ka kosakate ba turc ba gomo kazaki au four au moulin kutu magasin mususu e funga makite o exemple souffre pour ba pays mususu landa ce qui a été la situation le 24 juillet na Turquie. Ekomi kopesa pasi situation oyo ya bakongole bapona kovanda na Turquie kosala COP na bango po mikolo oyo na Turquie ekomi boma étranger tika nyoka bakomi kokanga batu kotrake bango soki oza pe na fopa bakobeta yo lokola kaya ndeko oyo azwamaki na mutambu babeta ye na ndenga defwa te akufi sur place ndenge bozomona menga yango bakongole na banoir nyonso bazwaki décision ya unité kotalisa ke lelo bakosala musala te veut dire bagreve basali grève batiki bango moko baturk basala musala na bango ndenge bozali komona ville ezali timide lokola banoir nde baedaka bango na misala ya ndenge na ndenge lelo bayete oyo bozali komona liboso ba boutique eza bango na bango baturk kasi na titi da mawa tomekaki kobenga moko ya bakongolais sur place apesi ba précision oyo c'est à cause de tout ce qui s'est passé dans les bateaux kanga bateau au bazani ba document bateau kanga bateau et puis le lingue bateau kanga bango ça un peu un manque il y a humanisme je vois un peu et c'est vraiment comme si baligné biso batouté et so bakangi bon on sika carrément
biso carrément na Istanbul quoi, même en musique en prison. Et les Congolais ont décidé, enfin pas seulement le Congolais, mais tous les étrangers ont décidé de prendre une semaine de grève, de ne pas travailler pendant une semaine. Il y a 3 personnes. Jusqu'à présent, toujours le Kwato, de la Bango, place Baké, évidente. Aucun signe. C'est carrément comme s'il n'y a pas de gouvernement qui existe pour nous ici, mais pourtant il y a l'ambassade qui est là. C'est comme s'ils ne voyaient rien de tout ce qui se passe. Vraiment aucun signe du côté de notre gouvernement ou de l'ambassade qui se trouve ici. Vraiment aucun signe. Kasi na dossier oyo ya pasi pe mawezali modèle gouvernement ya RDC ezobeta makambo oyo kara kobana na ambassade ya RDC ozalaka na Turquie pe awa na niveau ya Kinshasa silence radio ezalaka nini yango mutema makasi kaka to pe bino nde botika kara na défaut normal te obabeta wana si bande ona bisoti de marche à démonstration ya bana mura esalamaki bongo na ville province ya Kinshasa de part ezalaki bongo na fiki ne pas parce qui d'abord moral et pas mokozo bango yemoko alobi sima batambola ki dans les rues de Kinshasa pour la force ya démonstration ya bana mura ke bozali ya oui kotambola c'est bon kasi toyoka pe guerre de Syrie na est mboka na yebi ke guerre wazali politique ba politicien nyonso tout o ba guerre wana oyo bali ko trahir ba député, ba soldat, ba policier, totika. Mettons-nous ensemble pour bouter l'ennemi d'ailleurs pour qu'on ait biso et comme moko. Landa ambiance résumé de ce qu'a été Marchuana ya bana mura. Ah oui! FRDC mapinga ekolo Congo eloko ya makasi yango bozali komona awa bagarde républicaine baye bongo pona kosala marche pona kozala toujours en forme kaka ndenge zalaka nyonso ebandi nanu na parade awa na fikin esika point de départ ya nyonso ebandi botala bino moko ye moko le général major Kabikiriza Ephraim bakiselaka ye coup de foudre machine de feu akoti pona kopesa basoda moral pe ko expliquer bango raison d'être ya marche ya lelo. Bonjour basoda. Après avoir kopesa bango briefing basoda ekolo Congo babimi na nzela botala bino moko na mupanzi ba matuza veut dire ba arme ya sika oyo Congo ezali na yango na mupanzi basoda bazo tambola makolo babimi fikin bazwi boulevard Lumumba botala bino moko kitoko na komona esengo na mitema po ezali ko rassurer population ke intégrité territoriale ya RDC ekobatela makitoko yoka population. Idéologie ya sika donc nayebi ke M23 match aussi la calamité tala armement boy là on tombe on peut ba Russie ba Poutine il faut que ba quitte ça sur le terrain pour que non vraiment makambo ça lema na sepeli ya topo la général Mobutu alobaka le moment que non na tchaka mael na ngala ba beret rouge le lo ba bimi to moni que non ndenge ba bimaka na tangu wana nzela esika basoda ya Congo bazotambola population na mupanzi bazopesa mbote misusu kutu bazotambola na bango elongo botala ndeti awa basoda bazotambola na rythme kaka ya Koskodo Commando esengo ti na point de chute ezalaki bongo na Kanchachi esika le général major Kabikiriza Ephraim bakiselaka ye coup de foudre à communiquer message ezali exercice on a koyeba ko évaluer komeka capacité opérationnelle ya unité mission na biso ezali misatu mission ya liboso ezali ko appuyer baninga na biso ya FRDC ona koyeba kobatela intégrité territoriale ya mboka na biso mission na biso ya mibale ezali ya koappuyer baninga na biso ya la police na cadre ya MROP esika esengeli ke tozala mission na biso ya misato ezali spécifique pona garde républicaine ezali ya kokengela mokonzi tata ya mboka na biso. En tout cas lelo ba Congolais bazali na esengo ya koyeba ke tozali na mapinga ya solo oyo ezali ko assurer intégrité territoriale pe sécurité ya ekolo Congo boyende ezalaka ekeyo
Oui! Ya to kobetela osika ba lisolo ya pasi ndeko apesi lisolo oyo alobi totanga komona ete tobeta lisolo oyo ye moko a vivant ndeko wana benge ya Papa Fiston batu bakansaka lokolo betaka masolo zaka ya lokuta mais zaka ya lokuta te masolo o betaka ezalaka ya solo témoin oculaire na ba oui ezalaka ya solo ye azali témoin oculaire oyo esalama mpona ye lisolo tokobetela yo Papa Fiston beta lisolo oyo bato mosusu bakanisaka basolo betaka ezalaka ya lokuta nzoko ezalaka ya lokuta te oyo esalameli ngai moko bato oyo nabetela lisolo te oyo mpe nabeta bakoyeba makambo oyo esalameli ngai ete ya bato mosusu ndenge olobaka kaka Papa Fiston obetaka masolo mpona konuire te mais plutôt mpona kopenie bato basalaka tension na makambo ezoleka bongo na mokili ndeko apesi lisolo oyo asalaka bongo na Swaziland. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Fiston ngala zali bongo professeur na Swaziland apesaka cours mais congolais abiso autaki bongo Congo akomaki na mboka Swaziland. Papa Fiston na bane ko fala na Manzini zali capitale économique ya mboka oyo Swaziland. Switzerland te mais Swaziland. Siko boye koma isi Swati. Mboka omoko ya muke ezalaka na kati ya Afrique du Sud baza kwa royaume bokomi capitale nango ezalaka capitale ya Swaziland ezalaka bon ça viendra mais Manzini ezali lokola capitale économique bokomi Mbabane voilà Mbabane nde ezali capitale politique mais Manzini ezali capitale économique roi na bango basala kuna basaka na roi bokomi c'est que bien Papa Fiston ngana zalaki bongo to nazali professeur na pesaka cours na école moko songolo cours ya français alors na bane ko futela na lupangu moko lupangu na bane ko futela wana lupangu wana ezalaki munene na kata lupangu wana ezalaki na ndako moko boye ya munene oyo kolonda ko ane ko vanda na gauche ezalaki na ba annexe na droite ba annexe sikoyo annexe oyo ngai ba annexe nyonso tout ezalaki déjà achevé yanga ezalaki un peu moins inachevé alors c'est là qui presque nyonso ba ndeko tsa ba prisme courant et kotaki na noté na annexe ngai ngamo na préféré na kota la ngai ezalaki moins cher en attendant ba bongisaka ti et comme normal c'était pas un problème alors jour moko na wuti kopesa cours tango na zozonga ba congolais o bazaka bongo na Swaziland kaka ndenge zalaka ba congolais nyonso tout bazaka nesika moko ya référence ya ba congolais okutalaka lokola na Château Rouge lokola na Johannesburg na Gambela lokola do pays na pays sika o ba congolais bazali sika bakutalaka siko bango bakutalaka sika moko na Manzini quelque part na Manzini bakutalaka wana esika api bayaka koyoka information ya mboka balobini kaka ndenge zalaka Papa Fiston nazalaki pe wazaki ba 14h moko na yela fandi wana na yoki basolo ya mboka na yoki masolo ya mboka mais moko abia nazonga na ngai na kende kolamba na préparer po neti pa na ngai courir aux arrêtés na préparer ba cours na ngapo lobi na kende kopesa cours na lingi na zo taxi parce que esika nazalaki wana na epa na ngai so na zo taxi osala nga ba 25 minutes moko boye mais na lingi na zo taxi esuno esingande mais kana no pe kosala moi entraînement ko gym Papa Fiston nazala muzu ya munene na bi sava na tambo na ngama makolo malembe na sala pe éducation physique na bandi ko tambo na malembe na bandi ko fanda ko teba benga ngo Ngwene Park voilà Ngwene Park est bandi ko ya Manzini bandi ko ya Swaziland babi wengi Ngwene Park Swaziland siko ko manini ici Swati au moins que tu la page donc bandi ko ya Swaziland ici Swati Manzini, Mbabane, Pix, Mbote Nabino, on est ensemble. Tous ceux qui ont mis na Swaziland na Manzini, c'est que bien. Papa Fiston n'a pas dit que malembe là que de tina Ngwene Park côté à school. Na tamboli malembe tina ça qui 1 heure du temps na toki na senti que non en tout cas la tamboli na comprendre kunanga. Tangu na komi na ndaku na ngai na lupangu na sala ngomoko wana madame asaki na yete. Na lambi pe na kalingi mpio di na ngai mwandunda na le fufu na sokonso na lié na sisaki ba 19h moko boye alors na beli pe mai na mna sala moi sieste mukie boy koma ide moi retard moi na à peu près sous leçon ezala quitté Papa Fiston nante koma ki ba minute ba 19h mo ba 20h moko boye tango na sisi kolia na esibino genda kuna ngai coureur ezala quitté na matina nga na mbeto ndako ezala ki ndako ya muke moi annexe do annexe na tembe tunanga na saki Papa Fiston TVP ezalaki na ngote TVP ezalaki te
siko na tembe tu na ngai eita la porte boye ba dex ozalaka porte ya ngoyo na fenêtre na otala ngo siko boye na vandi siko na mbetu papa Fisto pongesa ile kola eyi bangaka mukie tangu pongesa ile kola eyi bangaka mukie boye o na yoki lokola côté droite parce que ndaku nanga za ndaku ya suka ba fence na yoki lokola côté droite makole ya mutu ezotambola oh makole ya mutu etambola boye ndenge nini makole ya mutu etambola oye bisiko na fungoli misu tangu na fungoli misu papa Fiston histoire vraie ezali histoire ya ngai moko mutu apesi histoire ezali ye moko apesi histoire je crois azolanda biso awa abi na fungoli misu na tali boye na mir na moni mir na ngai à droite côté ya suka ndaku mir ezali lisusu te mir ndaku et comme vitre na fenêtre vitre mobimba wana oh na moni le sikoyo mutu moko bani mutazo koleka mutango alataki jaquette mulai na chapeau ba cowboy bon aibsinga omoni ka ni anda te kalataka mutango ata indengo wana na moni mutu wana aleki yaya papa basi solo ozali mwana elaka nzamba fungola ki yo misu est-ce que komi yango la sarabino zalaka mwana elaka alors c'est ngo avant matala mbetu na sambela ki ba prière moi inimi 2000 de zakaya il faut sambela ka voir olala il faut jamais dormir sans pour autant prier ata o le minengeni po l'ensemble futaka ya l'ensemble pour la kateo il faut toujours prier avant de dormir est-ce que vous commis o toloba kité tolobi mama swag na Switzerland mbote na yo Chicago en séjour na Paris kotala bakoko on est ensemble papa Fisto mirianda kunangai efungwa et comme vitre na fenêtre mutuana leki na mwana mutuka andateka leki et puis abandi kozonga nazoko papa Fisto ndoto te nazomona boye nazoko mona yango tango azongi siko aye atelemi siko na fenêtre wana abandi siko otala nga na kati ngape na otala ye papa Fisto sans froid ragi sans froid na telemi siko na kiti na mbetu na bali siko kene vers fenêtre wana bi finalement c'est quoi on a lota dans l'autre te papa Fisto eza rêve te nazoko mona yango boye na telemi siko na bandi ko kene siko kota fenêtre wana o ezaki mir na comme siko wana na simba siko soki za vite to nini na meko simba boye oh ezongi nango mir oh ezongi mir ça va na esikoyo na ena zongi na fa na mbetu on a fa na mbetu sur papa Fisto mwana ndako mulilite to na fa na mbetu na moni sikoyo lokola ebiso na mbetu o somnolé à partir ma kolo na sentir lokola muto azo mata na mbetu ebisuki atofungola mistoma so muta amata na mbetu sentir non siko mutango okoba poite mutango na saide muta mukuse mutu moka matina mutu o mata na mbetu o na bouger siko likona ngai attention na tout mutu mais na tout mutu morote mutu moka mati na eko mona deuxième mutu enfin na sentir deuxième mutu azo mata na mbetu batongo ya mikuse mais na mona monta sentir que ba milaite oh finalement c'est quoi na meko simba boyelo ko mokote papa Fisto la sikoyo allez na sentir ba to ba sala ka ba G ba so tarangai o so tenga na gauche o so na droite o akeboye finalement c'est quoi ti moko na bango akiti mususu pesusu ayeko kita tango ba kiti wana papa Fisto na yoki sikoyo portail efungwami po lupango na biso to parcelle bakanga fongola et puis bataka kadena na yoki chaîne ko na yoki lokola chaîne efungwami ya lupango bafunga mna boy ko ina se oh siko makela batu bazoloba papa Fisto na kan ndoto te rêve te boye to kuma no 0 RT na kanisi lokola batu oyo ba Swazilandais bazomela masanga na bango bayeba bamela masanga bata désordre parce que bamanda ko sa ebele wana na milo belinga moko mais bato ba yesu ko mela masanga ero to kola te ba ko ta musique awa et compliqué mais mo expliquer ko ba mais tout ça week-end te tout ça ce qui mardi ce qui mercredi ba ko mela masanga boite sikoyo na yo ki ba ndisi ko koloba na Swahili
balobi na Swahili aza wapi ndako na aza wapi oh aza wapi sotango balobi na Swahili na bi oh bazoluka mutu ya Swahili mena lukata lupangu oyo complexe oyo mutu ya Swahili Kongo ezaka ngai do bato bazoluka nga baolukela ngai nini. Papa Fiston afandi siko na mbetu na kobe siko crier na oke siko voix moke bimi siko libanda elobi aza awa oh siko baosola bango na bango siko baosolola aza awa obino boye bineki aza awa bazolo basuna Swahili abino to kutana kina de tokanga ke depuis na tanga utaki musala bana nzela to tambola na makolo tito ene na ndako na yaya donc esprit ya ndeko wana tanga lingozo bis ba fena kiye akende makolo po ya banda kuna en tout cas makambo pe na mkilo evenda donc ba yakina ba esprit na makolo ba ye so tanga yoki siko ndengwana o azali awa abisiko avandi azoyoka siko mingongo ya bato bakutaka bene ebele azoyoka siko mingongo ya bato ya mike ya bana mike ya ba bébé ya mikolo bazoko discuter yo to na vie kuna ozoki mona popi na ngai donc c'est comme si basaki voyage ba uti Congo ba voyage na bana na mikolo ba discuter finalement c'est quoi abisiko na telemi bato luka nini. Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, Seigneur? Papa Fiston na kotisi esprit. Car d'abord baka mwana elaka za mwana elaka. Bisuki oza mwana elaka esprit ya Nzambe la tikata na yo mutarolonga ote. Ya yokomi bote langa ba j'aime ndeko. Tia j'aime eza isolo oyo e ko encourager ko peigner yo. Ko banga ka bakadi ampembate. So zali mwana elaka. Ba affronta kama kamule chaque fois. Papa Fiston na soko mona ngona ndoto te vision te boye na kimutu. Na sikoyo na kindengo wana na yesikoyo na fungoli fenêtre na tala soki na komona bato wango bazokoloba webi na kata ndaku za mulili no mais libanda okomona mo éclairage na fungoli mo fenêtre na tali boye na moni mutu moko te Papa Fiston na zongi na yoki sikoyo mutu moko alobi abenga na kombo na ngai Kingandi yo okima bana Kongo okante to kozote to landi oti awa moni yo lolo ndali awa biliaki yo bikoki yo okobima lisusu te yo ndengo zali awa okosila na ko lelo na tongo bakomone bembe na yo na zomona eza film to ndenge nini. Papa Fiston na zongi na zakala mbeli moko boyi na jusqu'au mbeli na ngapo Papa Fiston na boxer abi ngapela zaki na boxer esprit on a besoin d'un esprit to ndengeni bato ba mona te likamute mais avant ngana kufa awa moko na kosala pe mabe awa na zimbeli na Papa Fiston na fungoli porte na bangi pété na comme ça esprit c'est continue peu déjà na fungoli ce porte malembe na tala tant na fungola porte abinete ba se belé ndengona na fungoli porte ko tuba ko zoera do comme ça na tubi moko na tuba wana et puis so ba bomanga ba bominga. Papa Fiston na fungoli malembe na tubi mbeli da evinde ngwana porte na tali boye mutu na bimi solo na tali mutu azate na kangi porte na ina fa na mbetu siko batu bandi ko seka donc kaka no mwana na fimba seki moko alobi abenga na komo na ngabi yo do yo bimi na mbeli wana po oboma biso omoni mbeli osimbi wana yango wane mutu kokata o mutu yango wane mutu koboma yo moko yo lolo na tongo to boko ya bakomona ebembe na yo pamba kaka ebembe na yo za sokufi déjà. Papa Fiston tango voir siko loba na wesiko bazi brique na ki bana brique na porte ko brique pa la porte Mbalabona surtout kita ba beti buki la porte ngwana na mwana mama so na kata ndako so Papa Fiston na kati ko ndako mutu na mona ki libanda wana o ataki lo anda teka wana ateli mbembe na ngai na do ba ko 3 personnes dakatu mwasi moko na tipo na mona lo anda teka wana na moko musabi ataki jin na moni bena bi ataki jin na mutu so anda teka wana na tele msiko boye allez
oyo ataki jini wana bandi kokomande simba ya akimate asimbate akimate siko naoki lokola mwa pongi ezwi ngai yaya zalaka mutu ya prière mwa pongi oyo bayeba tia distraction mpo na bazo esprit na ye papa Fiston nazo komona ngo mpena boye ndoto te boye bakadi mpe babundisanga na kimutu boye nayebi te soki nzambe afungolenga misu yaya nzambe afungolaki yo misu pablo ko esala mara mulili me nzambe mpe afungole misu amona ngo mpena boye simba ye oh papa Fiston nasali lokola na somnole boye me esprit nange ezongi ana lamuki tona lamuki siko na kiti na mbetu ale moko ata ejina bi simba ya kimate ale mwasi ozaki ataki liputa afiniki sumu na mutu neza zo muna te tango siko na kita na mbetu mwasi tango o ata jin abi simba ya kimate mwasi wana ya mwasi akainga na likolo papa Fiston force ozaki na ngwana abimisi liboko na eboye liboko ngo ezalaki liboko ya mutu te lokola liboko ya zombie lokola ya makaku doki bapod liboko muta bendanga na force moko terrible na bi est o mona mwasi tanga bendinga ndingo ne pesinga epeka na esprit ko pa Fiston na beta masiwana likofi na beti mwasa sko sansale siko na longoli liputa pa Fiston tanga longoli liputa na moni e visa nani wana mama leki o yangai mama leki yo bongo mona nkasi okomona boye peut-être que mama leki loki alingi alongo na Congo aye aya ko bundisa mwana nkasi na ye awa na mboka libanda ya bino bongo losambo efutaka ya losambo epolaka te o ya soso na prière bato bakolonga yo te force ndeko akomaki nango wana molimo soto alataki ye nzambe abunda na kati na ye na bete na mwana maleki na biso to na beti ndenge na beti akwei kuna sikoyo na landi sikoyo mutu oyo ya jini wana na beta boye natala mbamo balimwe papa Fiston tokoma na 0 RT balobaka badoki baoperaka de minuit ba 3 heures mais tokoma na R1 peut-être nzamba confondaki bango ba avant pour na gagner bango soki bakutenga na pongi nde R1 na zate papa Fiston tango na beti bango ndengo wana ba limwe bakei na vandi na se maîtriser na lalipe pongi tango na mona mama leki na biso wana oh na kamwe ya kosakate na yebisa pe mutu moko te yoka ce que ce papa Fiston tango na zongi na mbetu na nga sikobe na lali na nga pongi na bondeli nzambe apesinga kimi na lali me na lambika ki avant ya kosakana te onga na moni oyo ezali mystique fona ke luka pasteur papa Fiston na lambika ba 4 heures na bongami na bimba 4 heures na ba 5 heures tina ndako pasteur mo na pembeni wana tango na koma pa pasteur moko tango pasteur ebinga na beti porte tant pasteur a molinga ka pasteur gangi asale ko la bangi frère kota ndako kota akotinga na ndako ko masuli banda te oh pasteur qu'est-ce que ne va pas maman pasteur azabane ko se laver na douche tant ko nani wana fois kinga frère kota na ndako ko bimate c'est la biso nini tant moi pasteur sisi ko se laver ba bimila pasteur singa biso to ali au moins na osina bonga pour côté pasteur sa bongami habito bongami déjà boye non seulement pasteur sisa to ya ko luka et sika to komona yo po to za yakina ba prière to moni révélation ba biso non yo ngo ali ba bane ko bundisa yo okufi to kene ko zo ebembe na yo oh papa pasteur yo bongo na bondimi donc yo révélation zui que frère akufi akene ko ebembe ozui révélation on semble la pona mondimi na yo tra makambo ko semble la oyo moko ba pasteur na kolobani ne juge point mais mo komara yo ozui révélation bazo bundisa mondimi na yo au lieu obonde la pona mondimi bongam na tongo otiki na tongo na elala olali na tongo po okene ko luka est-ce que ko lokote memba mondimi est-ce que bokomi à la société, on ne sait pas. Abino, nga bien, je ne sais pas. Ça pas vu na sali semblant, c'est comme si rien n'était passé. To bondel na bango et puis na kenanga école.
La tika na ngapende ngwa. Papa Fiston, eleka, je n'arrivais pas à croire que maman leki na biso wana akoza andoki. Pour moi on a tindi la kayi. Na sala na sungaka très gentil à kosakalate okondimate Papa Fiston. Mutasaka so mutakadi pemba okondimate. Okondimate so mutakadi pemba Papa Fiston. Na yesa pe mutu moko te na yebisa pete pasteur wana ke na mona ki mama leki oya biso na bete mama na biso solo te ya na ye na tika nga ndengo wana siko yoka skoli solo ba ndengeni Papa Fiston na salaki na bobangi malgré na mona ki mama leki na biso wana me mona besagi te pona yebi ki makambo balobaka moko no omona azara na ye mutu mabete misala mabete mutu mo alataka elongi na ye moyen na benga mama na biso na yebisa ye pe ezayete po peut-être ça n'angoyete balataka elongi na ye tala ma nyonso ya nkuku ebimaka na mpoasa nzamba bimisaka bato na mpoasa Papa Fiston oyo ezali histoire ya ngai moko bete yango mpona openie ka bato ndenge olobaka eleka nango bane nzoka bana ya mama leki na biso wana bango moko baye kodécouvrir vi na bango bana okesu bien te bakobana osala bien te nzoka bana mama leki wana bakenda ye kotalisa bango moko bayesi bango mama na bango asalaka ndoki degré mama leki wana alia nkuba ya kosakana te baye kobenga ngai kutu omoni mutu ntela kufaka na famille mama leki ya mutu aliaki ye kutu boye mama leki ya mutu aliaki ye kutu tokenda ye kuni balobi ndenge mama leki oyo to mama aza ndoki amenasaka bato nyonso tu ayape kutu pe amenase yo olonga ye tala nde nzambe asalaka makambo eske okomi Papa Fiston beta lisolo oyo mpona openie bato yaya losambo efutaka kolalaka te sans pour autant yo osambela est-ce que okomi voilà tala lisolo oyo ndeko abombelaki biso na tongo ya lelo yaya partager masolo oyo tobetaka ezalaka mpona biso moko te ezalaka mpona kofungola esprit mpona kofungola esprit nayebi te doki bato basalaka ndenge nini mutu apesaka yo mbongo asalaka bakabeso mozo ya onuire ye yaya tobetaka lisolo moko awa ndeko basali témoignage awa azalaka na mobali moko ya mondo wana avana mobali na salobo amona limwa amona mpakasa azali koya epitaka atali boye amona su mpakasa wana te boyebi lisolo wana eza bongo na chaîne na biso bato bandimaka te Papa Fiston ngai atalaka lisolo wana yango epesi nga courage na betela wape lisolo oyo ya ngai beta lisolo tala lisolo tobombelaki yo na tongo ya lelo yango yaya nalobaka chaque fois yo mpe mutu otala biso soki ozali na lisolo ya kobeta kobomba te yaya kobomba mpo nini benga biso komitungisamaka te soki obengi biso ozwi biso te tikela biso message tokozongela yo yaya so toko chaque fois totiaka ba j'aime like aime vidéo ekotala biso mwa bien pe partager yango peut-être lisolo oyo yo moni intéressé te mais eko intéressé ndeko moko songolo esika moko paka totiaka ba commentaire moi remarque muke bandeko mosusu baotya ba commentaire na ndenge ya bien te yaya soko otya commentaire omoni ke lisolo sepelisi yo te oli otya commentaire ndenge mabe est-ce que mpona nini te okotya commentaire te totuka mitema ya bato te est-ce que bino bongo na Papa Fiston bino bongo na biso papa ata yo moko soki omoni ke sepelisi yo te oli otya commentaire ya mabe yo betaka masolo na lokuta masolo na osoka yango mpa mutu boye masolo boye yaya eza chaîne ya télévision information moko okomona on a France 24 omona on a TV5 omona on a RTNC omona on a radio lokole mabeza liwapi ya totika kotuka mitema ya bato c'est ça avec les Congolais ezo pesa malamu te mutema soki to vimba ekozala malamu te ya lokola mama moko boye tant to sa publicité ya Michael Josh sponsor na biso akomelenga toute une litanie Mike Joshua na azokosa batu aoteka biloko fake tala kutu mama moko ateka biloko na Château Rouge ateka biloko ya bien oh mama Michael Josh azali compagnie azali individu azali compagnie mobimba azali compagnie oza actionnaire ya Vlisco esika basalaka ba super wax yo kosala propagande ya mabe ndenge nini ata yo moko si c'était un mundibu c'était pour mususu bolenga bokumisa mais ndenge zali congolais mutema ali kuvimba c'est pas bon aimons-nous jalousie mtebenda kindoki est-ce que bokomi soki muninga sali mo eloko to profiter to soutenir pour lobby élargir
au moins on a des choses à rater. Le nom Michael Josh est aux États-Unis. Yo on va critiquer, on va finga. Solo na Michael Josh, on a extension en Europe. Au lieu de faire sa commande à partir des États-Unis, va faire sa commande et pas na yokuna. C'est ça. Les gens va griffe au moins va griffe pantani partout par là. Yo va bandagi nengini. Ba extraordinaire. Est-ce que vous commis? Yaya, ce que tu as commentaire va be malamuté. Tu as commentaire oyo eko édifier ba communauté, eko édifier peuple de Dieu. Ko tete pour la critiquer. Ndeko ba bikura ah yoro ba mingi. O tshaka ba image te. Papa, maman, c'est pas bien. To sungana. Awa na radio lokole to finga kati. To beta rama solo oyo et to sunga communauté na biso africaine en général, particulièrement na biso bato bangara. Yaya, est-ce que komi? Maman. Yaya Okomi, c'est que bien. Merci beaucoup. Merci na réalisateur ya émission Oyo Chris Larize Pelende. Merci na assistante naye Winnie Larize Pelende et toute la famille Pelende. Je vous salue là où vous êtes. Merci na Mamari Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage, coordonnatrice ya chaîne Oyo Radio Lokole TV. Mais aussi abonnez-vous sur notre deuxième chaîne Radio Lokole TV 2. Yaya kunape ma solo ya bo pikili ki ba kundu ba zoto langa ebeta maka ba extrait er moko avant émission le ka awa na Radio Lokole TV et le ka kuna extrait nango annonce na Radio Lokole TV 2. Tout s'abonner kuna ko pas de ko tout s'abonner pe kuna wa zali ka leki ya Radio Lokole TV ça sera plaisir. Soko mo lingara papa Fisto o lingara Radio Lokole kende pe beta Radio Lokole TV 2 et comme c'est là Radio Lokole masolo yango wala soki zo ko zo yango te comme na biso ka ale obenga biso solo avec gentillesse pour biso to yambra sur téléphone papa Fisto na mon Radio Lokole DT to la au lien pour na o s'abonner kuna est-ce que bokomi c'est que bien yaya soki o pesa biso solo na yo nanto betite komi tungu samate ma solo ezali ebele to la na mulongo tito ko beta ka ba solo na yo to ko beta nyo surtout bokomi c'est que bien. Merci na Michael Josh sponsor na biso. Merci na maman Charlotte Kaputu la dame de fer sponsor na biso. To kutani na après-midi pour na numéro sous ya Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde a Kambouya Mike Josh. Bon, moi dis que compagnie brand marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe pena doki ba brand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yiko lo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais personne biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango azo tibino site yango wana okotigara na site wana donc okota site e ko pesa o boyinde bo moni yango zo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana na marché au tali article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyoso tout au ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage yaya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga Radio Lokole voilà pour la papa ça qui prenait au taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh
nyonso tu kolinga kotaka na site wana komona yango saki oyo Mike Josh esili kaka te voilà na esaki bino doki Mike Josh hein voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya toko changer ba montre le quoi na film montre oyo ya Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki acteur ozomona to kata na ba sachet zokata na ba sachet yaya to ko mettre dans l'isolo to continuer information tire to ba ya sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso wa congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga sachet na sima voilà montre oyo eza waterproof ba waterproof la accident ça dit que montre oyo na la tango boye na ko so ko na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te yaya montre ni olataka soki ezalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo paka te yaya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine mpo kaka toza na hiver hein soki toyei na été bobwenga na plonger na piscine na action moni montre pena yango oyo eza ebele yaya kota na site wana kota na site commandé soki o comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi ye yaya ko benga ete pona osenga musala epesi passe rapidement bande ko so ba le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande soko comprendre te soko possibilité de comprendre ezali soko côté na site okomona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko yaya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh yaya nyonso tout osala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te yaya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so bazaka na Kisasa basala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to teli yo site yango wana kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo esalaka ba wax hollandais esalaka na Hollande ye moko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babengaki ebele bandeko mosusu bapesaki commande oyo asala besoin ya 10 pièces oyo besoin ya 15 pièces ezosala maboye boyebake eyotekama na prix de gros alors prix de gros wana mpona Mike Josh atekela yango bakoya kotikela yango ntina ndako to na boutique to na adresse oyo kopesa esengeli na yo okokuza 50 pièces seulement bazobanda koteka partir ya 50 pièces seulement eza quantité moko industrielle po prix ya mokie wana batie eza mpona bato bakosomba en gros soki ozala moya kosomba en gros te bandeko soki opesi order wana tosolaki yango okopesa na yo order na yo opesi commande ya 5 pièces ya pièces boko ya 10 pièces ya 20 pièces bokozela ti ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh apesa commande na Visco et puis ben ko livrer yo DHL s'il vous plaît ti na adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo nga lingi na 10 pièces ko lelate ko banga te et ko yeba ko pesa o délai oyo 10 pièces de ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout ba ya Congo Brazzaville boteka ba puta ba mama ya Congo ok ndaka lomé ko somo mapute wa za mapute ya Hong Kong oto ba anglais ya fake originalité so mbatekela ba super wax original na Mike Josh bosangisi muke bo pesi commande bokozo yango te o to lobaki te to lobi eza pona Mike Josh mwana mboka zo tombola bendele na mboka ya bapaya te c'est que bien
Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.